kolekisa. Avec le loboko la nzambe okuzete mpona kokangola. Bien-aimé, otamoli bisika ebele osi lobiko te. Maboko ya binganga esimbi yo me lobiko ezwami te. Bien-aimé, banganga basimbi yo lobiko ezwami te. Mais lelo eza na loboko moko elingi esimba yo. Yo moto ovandi telema. Sala concentré bien-aimé. Nelingi comprendre que eza likambo ya vi na yo. Ozomona te ke ezomarche te na vi na yo. Ozomona te ke ozosouffrir. Okovivre vi ya kolela ti wapi. Okovivre vi ya mendicité ti wapi. Ti mbula nini yo kobanda kovivre na bakisi. Mpona nini ya yo ekendaka liboso te. Mpona nini na vi na yo lisolo malamu ezalaka te. Halleluya. Yeye kozala mokolo nini. Nzango kokota na vi na yo mokolo nini. Me nazokamwa oye koluka nzambe yo novandi okomi kotala bato. Est-ce que vous comprenez que ça n'est que mon fils na yo? Fils na yo ko changer mokolo nini. Bien-aimé, ce qu'on lui dit moi qu'il est bête la yo maboko. Est-ce que le monde est là comme malamu na maboko na yo? Ce qu'on lui dit tu vas bête la yo milolo, ba monde yo na Samuel. Ce qui Samuel a salité, milolo ezate, maboko pesa te na fils na yo. Mais yo ko tu vas ati wapi? Yeye kenda kani gozote pona nini? Zabala bia yaba kozala mitu, ba kozala mikila te. Yeye via mokile uti wapi? Nani oyo luki te pose solution. Nani oyo kutani le te pose solution. Nani oyo sali te bien-aimé. Nani oyo te quitté. Mais c'est quand nous continue à demander te. Mais c'est quand nous qui te pose koluka mabota. Yango na biko na yego uta wapi. Oh, bien-aimé, tala lolenge ya Ana. Ana zalaki mwasi lokola yo. Papa Batima zalaki mobali lokola yo. Ma comprenez que vieux continue à vous sauver et ça finit. Et c'est que là ça quelque chose. Ozuka musangane konanga. Oye zali poko ya solution. Ce qui est bon à Yesu, Yesu solution. Pourquoi que tu as solution pas un an? On a mis tout la tête. Tu m'as compris qui? Ce qui moi n'a pas dû accueillir, n'a pas côté qu'à la commode à l'issue. Et c'est que n'a mon allélo. On a le billet là, n'a pas semblé la logique dans nous la semblé la tête. Okopesa ya solution la pamboli. Bien-aimé, est-ce que nous avons pour sa solution? Si vous avez pour sa solution, va continuer de déborder là. Va continuer de ganga. Va continuer de péter maboko. Va continuer de bumboa. Nous devons pour sa solution. À ce capot à cause de la nyonso. À ce fait à cause de la nyonso. Qu'est-ce que pour sa solution? Lolengo zolu ke la nzambe na pokwa oyo lolenge pe solution to pesa bene. Ce comment les qui te ont dérangé au longo la yango. Ce comment les kaka et kaki au place de batou, bima mo panzi. Eza les kamo fina yo. Mais les autres yabisa yo. Bisika oyo solution za la quitter. Solution ça ne peut pas faire ce solution. Vida ya comme la kola imla soda la Congo. Pour na moya change kate. Le champion de décembre kaka ndenge mongo. Est-ce que yo ko kiko changer en côté lelo? Na lo samu na yo. Tellement bisikosa. Ozoyebisa na nzambe papa loboko na yo lelo likolo ya finanga. Haleluya. Nalembi vioyo. Haleluya. Nalembi kofingama. Haleluya. Nalembi kotola
Thank you.
Au nom de Jésus, changer. Au nom puissant de Jésus-Christ. La délivrance Hello.
c'est le Seigneur. Hey. Hey. Papa, agi. Yawe moto na yo. Zala prêt. Tokona bakoko mi balé likolo. Zala prêt. Yes, azo visiteur sikot. Moto avandi atelema. Zala concentré bien aimé. Zala neto zo simanga. Hey. Zala neto zo simanga. Hey. Salane tozo simanga. Hey. Salane tozo simanga. Il est présent. Même nos alibanda, salakana tozo Il est présent. Kana misunayo. Hey. Zala concentré. Hey. Zambalinga se manifester sikoyo. Yeshua. Zambalinga sala sikoyo. Hey. Place yozali. Okuyoka neti chaleur. Onction zambe zote zole kapone pesa solution. Hey. Onction zambe zole kalingaleka. Yango wana. Elinga bana. Yango wana bandi. Yango wana. Elinga bana. Kombelio. Yango wana zo simba yo. Elinga bana. Yango wana zo lata yo sikoyo. Sokanga. Hey. Dengo sokanga. Hey. Force moko ezopima. Alléluia. Pas sa solution. Alléluia. Hey. Zéro.
Landa bien. Prends place aux gens. On tient Zambé. Lisonabino efungwami bokomona makambo. Matoi na bino efungwami bokoyoka. Elobeli na Nzambe Nzamba koloba pe kolobelo makambo ebele. Santé na yo lelo osui de leçon.
le amen. Nana le dit amen. Loba amen à bien. Alors loba amen à bien t'es. Ça va concentrer. La décilité. Anina mokili oyo nzambe na ngai. Ayebi kobikisa mutu lokola yo e. Anina mokili oyo nzambe na ngai. Ayebi kolesa mutu lokola yo e. Anina mokili oyo nzambe na ngai. Ayebi kopambola mutu lokola yo e. Ata moko te yawe. Ata moko te nzambe na nguya. Ata moko te yawe. Ata moko te nzambe na nguya. Okundelinga etunga na mbula oyo. Na bangula na nga milimbo mabe. Okundelinga etunga na mbula oyo. Na bangula na nga milimbo mabe. Nani na mokili oyo nzambe na ngai. Ayebi kobikisa mutu lokola yo e. Nani na mokili oyo nzambe na ngai. Ayebi kotombola mutu lokola yo e. Nani na mokili oyo nzambe na ngai. Ayebi kopambola mutu lokola yo e. Ata moko te yawe. Ata moko te nzambe na ngai. Ata moko te yawe. Ata moko te nzambe na ngai. Okungelinga etunga na mbula oyo. Na banguna na nga milimbo mabe. Okungelinga etunga na mbula oyo. Na banguna na nga milimbo mabe. Nzambe wani. Loboko na nzambe eleka sikoyo. Ata balobaki bakosala opération. Lelo nzambe azoleka asala opération ezanga cicatrice. Soki mutu simba mutu. Loboko na nzambe. Nani abikisaka loboko na nzambe? Je suis un simple instrument. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est lui. Jésus-Christ qui guérit. Et na bonté. Papa. Dieu s'allie 3 fois 5. Osa capable ya ko guérir, capable ya ko délivrer, capable ya ko bénir, capable ya ko sala télé comme de près. Tala bano nyonso bazola na Seigneur. Et ça n'a pas besoin d'un internet. Et ça n'a pas besoin de la TV. Guérison écoute la bango. Miracle écoute la bango. Au nom de Jésus. Onction ya Seigneur ya délivrance. Onction ya guérison. Onction ya miracle. Ya solution. Et personne de la bino. D'accord. Bon Yesu. Recevez la guérison. Recevez la solution. Recevez le succès. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus. Zambe nanguya. Oya kufaki pona bino. Pe andini koseko pona bino. Azali vivant pona bino. Pe andini nga pona bino. Lelo abanda ko passer le banzoto na bino. Appelle sa solution. Abanda ko lega sikoyo. Appelle sa guérison. Appelle sa solution likaboyeni. Au nom de Jésus. Zamba seku isakana bibe. Aseku isi bibe.
abikisi bamalade asengi nyonso esengeli asala yo tourne ekoki recevez la solution au nom de Jésus. Même oza libanda solution elanga yo place oza na kombo na Yesu ndenge nazoloba na motile makambo ezotungisa sikoyo mpe na teologie yango natindi yango na nzoto banguna na yo na kombo na Yesu ndenge Yesu atilaki limu mabe na bangulu milimo nyonso ezobima ya maladi ekende epai na bandoki ekende epai na banguna na bino na kombo na Yesu. Souffrance etika vi na yo blocage etika vi na yo na kombo na Yesu. Solution ekoti lelo miracle ebandi sikoyo avant naloba amen ozoka quelque chose s'est passé dans zoto ndenge nalobi esalama baange na nzambe baservir bino. Le Saint-Esprit agit maloba oyo ezala scellé par le Saint-Esprit moto akochange yango aza te esprit moko ekochange maloba oyo eza te na kombo na Yesu. Soki ozangi kondima nga na se kondima na nga au nom de Jésus-Christ tolobi 3 fois amen.